Chers amis, bonjour. Bon, nakomeka nanu nayebi te soki ekoleka ndenge nini bokolimbisa ngai naza fatigué parce que ça fait au moins banda tobandi toza na kati ya jeune et prière mpona mokonzi na biso Faci Beton na mboka na biso et puis nauti na malili kotambola toza kosala porte à porte partout voilà mpona koinformer bato parce que awa na France il y a 5800 oyo bazali enrôlés. Alors, tozo meka, ils ont la place nyonso te naza oleka oyo bango baza enrôlés, hein, place baza enrôlés. Mais en tout cas, je remercie ma famille oyo, j'en profite pour remercier ma famille oyo baza ngai na kokoma na ba famille mosusu nakasaki na kofanda ata mosusu ata 15 minutes mais baza koyoka tema elenge ya kosola makambo mboka bato nanga mokonzi ya mboka aza ndenge nini boye boye. Donc ntango naza koexplike bango bakozwa esengo makasi. Voilà, j'en profite aussi mpona koencourager toujours bato na biso nyonso bamembre ya Convergence pour l'émergence du Congo, président Julien Simba Kona na secrétaire général Mathieu Boukito basi babandi déjà la sensibilisation à niveau à Kinshasa, à niveau à Paris. Vous avez le vice-président Désiré Pongo. Il est déjà assis à bandi pour sensibiliser. Ngai, na bana nangai, na ba membre mususu. Donc, de décider côté à Lyon, c'est-à-dire que Panzi Lyon, pesado et Panzani pour Faci Beton. On a voté numéro 20. Alors, j'en profite pour nous remercier Baleki Nanga EP na Paris, Bazosa Moussala Makasi, toujours à sensibilisation. Vous en avez Abraham Masala, Ngana Benre King, vous en avez Pacheli Mikobi, Chimps, où il y a eu des pèses, puis Ebele, les Ronatans, en tout cas, je leur dis merci. Na ko profiter PAO, Lelo, na Kolobakaka, na yeka pour na remerciement. Na yena ba remerciement. D'abord, le peuple congolais, Yami Balé, remerciement à Mokonzi Mboka Faci Beton, Yami Sato, Maman Marthe Kassam. Na repesa, merci na félicitations na Bana Congo. C'est-à-dire que Angoma Moko na Tikala Komona ya à part na 2011 na Tikala Komona Mote. Bana Congo, c'est-à-dire Mboko ya Beni. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'on a place sur mon conjoint, c'est-à-dire, moto ata obaki, on dirait que nao bakufa balamuki, balobe zama kambadi tumba. Balamuki pona olada mokonzi mboka. L'unité de Congolais depuis que Faci a pouvoir, mais c'est inimaginable. Na mona yango kaka na 2011. Tango tozaka biso nyonso sima ya Kondo Etienne Tshisekedi. Tozaka la kusema Kondo Etienne Tshisekedi pour la nuit. Tozaka koloba, moi j'ai des images, hein? Des images ya ba mama ba telemi na Londres, ni banda ba mama belé ba policier bazo kurate ba mama ba. A bolongo na se, bati maboko likolo ba ko se nzambe na ngai, nzambe na biso, mboka na biso, mboka na biso, mboka na biso. Pesa biso moto mususu, longo ela biso moto wana. C'est-à-dire que maman baza kolela surtout sur les viols na ba massacres zo kosama na mboka biso. Ngai naza na ba image ya bandeko nanga awa na France. Bakangi périphérie sud ya Paris. Batumbi mutuka na bango batumbi yango na kati pour que batenu sona ba mindele ba fongola miso ba yeba makambo no kosama na kati ya Kinshasa. Otikali ko ka France 24 te. Otikali ko ka ona TV5 te, otikali ko ka ona RFI te, otikali ko ka ona TV5 monde te, et ko moko te. Kaka mwandambo ya etendi bakomaki na journal la bango wa pesi kombo le Parisien bakomaki mwandambo. Mais c'est-à-dire que au moni ko pelisa moto wana ezali souci tozaki na makasi ya Kagame.
Donc, yé, azako la kisake, yende ganka film, mboka waneza yé. C'est-à-dire que ganka film, c'est-à-dire à kotisaki infiltration, le lenge moko toko sakarote, na ba mosusu bandeko na biso, ba mi pesi ba na koteka mboka. Zomona, waneza na 2011. Kasi, na kati ya bolingo wana, oye, tindaka biso ko tutoke tina ba tribunal contre francophonie, parce que ndenge tozaki to sepela raté. Et se tenir ndenge ba injustice et samake na kati ya mboka na biso. Mais okomona ba mindele bazwaka mwa ndamu na biso bakozwa biso tuse bazaka malela akamati bazo tinda ba fiti na kati bata ndenge nini to se organisaka pona kosala défilé kosala ni marche ndenge nini na ba manifestation tozali kozwa ba des milliers de personnes nazana ba image ya bana mike ba congolais baza kotambola na maboko ya rouge. Tout ça, j'ai écrit dans mon livre. Bazaro tambola pona kolakisake mboka na biso ezali sous occupation. Kamata ma phrase nyoso lingi occupation ou je ne sais pas infiltré, mais le contrôle de notre pays n'était pas na kati ya maboko na biso. Nazana ba image msusu. Na combien on a lu na volume 1 ya livre na ngai la vérité des urnes. Bandeko na biso ya basi boyeba kalika mwana te boyeba ngolelo bandeko na biso ya basi batamboli 309 km na makolo banda Paris tina Bruxelles otikali koloka na RFI te otikali koloka na TV5 te otikali koloka na France 24 te na France 2 te na France 3 te na TF1 te même pas chez les Belges. Pendant nini parce que baïna biso ba Congolais, je parle de vrais Congolais, il y a République démocratique du Congo. Pour mater balinga kinde bakabola biso, bakabola mboka wana, ba pesa wana maboko ya Kagame, bango bazala nde na sima ya Kagame, on a exploité mboka na biso. Mais alors, en 2018, ba ko réussir moké. Bokotanga na volume 4 na ngana komaki eloko nini etindaka bango bakende na Genève. Nani aponaka Alanders wana? Nani afutaka hotel wana? Donc eza ba question o esengeli ke biso na bino to mituna po toyeba mboko to okenda pi. Alors na 2023 ndena ekomuna bana Congo balingani. C'est-à-dire cette unité là. Cet amour-là, de dire Fati ou rien. Donc, partout, Namba Oyo, Bazala qui comprendre, Baye qui comprendre, Banamboka, Bishoto, Sangana. Ça, c'est des miracles de Dieu. Oyo, la Kisike, Tala Muto a télémé à Vina Kagame, Yo. Le col Linko Misala, le col Hitler. Na Afrika, Obebisa. Okosuka, le col Hitler à Suka. Eh, mais, boyebi, tola ko benga ranger. Président Fachiou, tola ko benga ranger, mais à la qui ranger. C'est-à-dire, au moment où il y a des occasions, il y a toujours calme. Il est toujours en ces. Au moment où il y a 4 familles à Bango, bon, Jean-Claude, Roger, Baza un peu réservés. Ce pas des gens qui sont spontanés. Oh, il y a un peu. Bon, il y a un homme d'affaires, ça c'est Christian, on a Ebani. Mais Fachi Azani n'était papa naïf. C'est-à-dire, il aime le contact humain. Et le ça spécial, la bangonio se toba na Tshisekedi, et ça écoute. Bazana ba écoute makasi. Yoko kasata na lobi li kamtam so ayoki ngate ayoki yo musika et à cause de tam so solution sans que yoyeba. Mais non, sur le contact humain, discuter avec les gens, savoir comment tu vas. Attends, le billet comme tu sais, mais yo ndengeni, c'est Fachi. Et puis après, oh, Jacques peut-être aussi. Félix, mais Félix, c'est toujours celui dont on a préparé. Bon, Chichi, l'équipe, mais au commun, cet homme-là est un homme qui est d'une
je ne sais pas comment vous dire. Quand André Bozomono, toujours son sourire là, sa jovialité est innée. Mais ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est-à-dire qu'il est difficile à pouvoir démanteler, déceler et comprendre. Et c'est là où on a compris la force divine au Nzambatia Nakatine. Alors, lelo na koyakaka kopesa bana mboka la biso merci. Na moni ba orchestre nyonso basangani sans, c'est-à-dire que aux hommes la concurrence de faire des clips, des beaux clips, clips là, tout le monde sait que leurs clips sont formidables. Le clip fait d'amour, le clip fait avec le patriotisme, le clip fait pour nous Mokonzi, Yonde Mokonzi Nabiso. Vous vous rendez compte? Mokonzi, Yonde Mokonzi Nabiso. Et autant, JB Piana, Kitoko, Otala Werason, Kitoko, Otala Kofi Olomide, Kitoko, Otala Nyoka Longo, Kitoko, Otala Nani, Blaise Boula, Kitoko, c'est-à-dire Baronio Kitoko, Patinelenga Kotu, Mousso Kotu. Nous ne sommes pas bon. Biso benga RTL, Radio Télé Litoi, Dianana, papa il y a Maître Gims, c'est-à-dire qu'on voit même comédien. Bolingo ya mboka, bolingo ya mokonzi na bango, bolingo ya kobanzambe merci au Pesibuto Moto et Sengelaki a dirigé le plus grand pays de l'Afrique, Congo. C'est-à-dire c'est-à-dire les images parlent d'elles-mêmes. Body language, comme on dit en anglais. Alors, merci. Cet amour-là, cet engouement, on a mon en 2011 et Rozonga en 2023. Balinga ki bakabola biso parce que Genève wana to tikali ko ebate tina Genève zakinini. Sur cette implication de Genève, Oyo, Naba 5 ans, on est sur les médias internationaux, le deuxième jour après. Mais lobby, nous n'avons pas parlé sur Belé, à place de nous, les cas. Tata Mukolo, Tata Mukolo. Non, mais instruit. Alors, oui. Et puis, na Malembe. Oh, oui, la ligne Kafati, Makasia, mais. Et puis, à fin de la banane, mais le coca na comprendre te ba promesse na ye a prometa makambo asala te gabi eloko nyango a prometaki asali te alobaki na biso ke akosala Congo comme Allemagne d'Afrique obiki na kata na koseka tata mukolo mais lobi na opesa bino réponse na pesa ke ye moko atikali, c'est-à-dire alobi mais oui, parce que les gens ont besoin de contacts humains parfois pour comprendre. C'est pas parce que à quoi mon colo, c'est pas parce qu'il a fait des grandes études que cette personne est obligée de pouvoir avoir une écoute et un entendement. Voilà, on a besoin d'avoir contact humain. Quand on parle, on est fier d'abord de pouvoir parler de notre chef. Ça fait une fierté. Dans la famille Moussoussou, au moins, on a 15 minutes, on a 1 heure de temps. C'est-à-dire, Balingina Kendite. Ils sont tellement contents et émerveillés de le connaître, encore d'avoir une personne qui le connaît encore mieux. Donc, ça fait plaisir. Nazana, Boka, toujours côté de la Bichot, à Lyon, dans la ville urbaine. Il y a maman Moko a outi Kinshasa. Donc, il y a papa, Nangaï. Ngai na ebaka papa Fachite. Mama akoloba. Ngai na ebaka papa Fachite. Na ebaka te mwana mobali wala soki akokoka poso o moto ngai na ebaki papa oyaye. Yesoka boyili kamba. Mais na ebaka te ke na ebandele tozaka na badute belé pe alobi na biso ngai na vutaka na la muka lokola la mona Martin Fayolo yet makamokasa kasa. Mais na komona tata oyo alalisi bato kona sans kabeta bango masasi na okasu kabila te na okasu mwasi kabila te na okasu zoé te o atambolaka basoda bako tambola na Tanganyika na mona kasu ba Robert Wate azaki na basoda ba Rwandais belé na mona ka Nyaruga bute munoko ekangama, c'est-à-dire que maman
la maman kutu avant que ngala koma wana assez abetaki bana wana ba fanatique ya Félix ya Kosakanati. Donc il y a des gens qui ont vécu, il y a des gens qui vivent, et il y a des gens qui se convertissent le jour au jour et ils s'adonnent ce qu'on appelle complètement dans le patriotisme pour l'amour de ce pays, grâce à celui qui nous a amené cet amour, il nous a unifiés. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20. Donc, na pesi bino merci mingi. Bino ba musicien mboka nanga merci. Bino bana mboka nanga ezala place nyon surtout na pesi bino merci. Et c'est vrai que je parlerai beaucoup plus il y a Ndekonanga et à France, et à diaspora et à France, parce que je suis moi-même de la diaspora, et Bele Baebi Lingaï, Benanga, toujours un peu Tshisekediste, parce que Baebi, Kitumba Tshisekedi na bandiango le lote, ba moni pe ba sepeli, et beaucoup sont très contents que je continue toujours avec cette même lignée, parce que j'ai fait un combat de conviction. La conviction que nous avons, et pour pouvoir laisser des structures fortes, fiables, solides, durables, autocotiques, co-érigées, ce qu'on appelle le mur du développement de la République démocratique du Congo. Un pays uni, un pays sébébake. Voilà pourquoi, na sepeli mingi, Tanamoni, Mokonzi Mboka a commis livre pour un Congo retrouvé. Un Congo retrouvé, Mboka ese kendaki. Moko komaki na maboko ya Kagame kona donc na bato na ye batetankile moko donc ozomona aza ko diriger tango akoloba ke ngai na bundaka a partir ya mboka na ngai na kepa ya sa bunda wapi na ba mboka mosusu abunda wapi ayebi lokito. L'homme congolais est l'homme le plus vaillant comme militaire, comme soldat, et ils ont la histoire. Le na histoire rwandais azali vaillant. Biso tokenda ko boto la Rwanda na maboko ya Allemand. Eza na kata histoire. C'est-à-dire ndeto zangaka moto oya ko kolobela congolais, et le président de la République l'a fait. Alors voilà, Nalingai Koloba, c'est l'homme qui s'est mis à la brèche pour implorer Dieu Tout-Puissant pour Namboka Naye. Ce geste-là, Naïbindeni à Koloba Moti. Chaque fois que on a histoire parce que le président de la République en lui-même, c'est une histoire du pays. Vous utilisez mal les mots. Mais moto a kosa bolamo. Il pas payé qu'on reconnaître bolamo wana. Soko yebi ko reconnaître madame sosola la katina yo ozala likundu wana okoza ta musuna kinoki oyebite hein par hasard. Donc il faut luka ba pasteur ba sambela yo ba longola motema wana. Tango zoko tanga histoire ya ndambo kaka période ya sali ya 5 ans de Félix Tshisekedi, c'est toute une histoire de notre pays. Et quand il parle dans 4 livres pour un Congo retrouvé, ce pays était devenu ce qu'on appelle un pays poreux. Entrer, sortir, qui voulait. Qui pouvait contrôler ce pays? Tout le monde se faisait ce qu'il voulait dans ce pays. Et l'homme est revenu remettre en place des structures fortes, fiables, solides, viables, auxquelles a co-érigé à Zako Sénaska deuxième mandat pour co-ériger mur de l'unité, mur de fortifier et mur de construire ce qu'on appelle la structure où il y a développement et puis où il y a espoir pour le progrès. Et ça mon salam onene. Et ça n'était tango maman au sala bilangana yona sima mwana na sima Zako lela. Maman ko pese mbuma wana kolona te. Mais maman a dit que mbuma wana tango kolona na kolona tango kobota wana kosepela. Et c'est ce qu'il a fait comme travail. Ce n'est pas facile au Rwanda. Non mwana batusabi gasuna personne to kubunda na Rwanda bala okobunda na Rwanda ozangi mino na mbo ata kwa mokolo mono wana mino kuswa yo
C'est pas parce qu'Azali Mouana, Yozagi Minou, donc soyez. Ce n'est pas un problème, chacun parle le langage qu'il a. Donc, voilà, les lots. Kondo Etienne Tshisekedi a tiré ce qu'on appelle l'instauration d'un état de droit. Et on le voit. Dès lors, on voit même incompétent, on retrouve incompétent et d'incompétent. Boni. Aïe bien moté. Et ça, le quoi, ça, le kotaro n'a pas le quoi, va pesa que mais aujourd'hui, ces mêmes ont compris qu'ils ont une liberté de s'exprimer. Cette liberté de s'exprimer leur permet au moins de parler. Peu importe la manière avec laquelle ils parlent. Mais au moins, ils arrivent à parler. Et quand quelqu'un arrive à parler, il confronte un peu sa connaissance avec le monde. Et il trouve que non, il est dans des défauts et ça se corrige au fur et à mesure. C'est comme ça, parce que c'est-à-dire, mais au lobby, la kacha kolobana, c'est-à-dire, beaucoup ça, échange, on se développe et il a permis le développement, au moins mental. Il y a bana constitution, voilà, il y a tel article, personne. Moi, je suis de la génération, il y a Mobutu. Et bien, la constitution, Mobutu a changé 7 fois constitution. Parce qu'on n'était pas là. Mais aujourd'hui, même tant que moi, au Kabila, il y a une constitution, il y a des belligérants. Personne n'a fait attention. Mais à partir, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde s'est senti concerné dans Makamboka. C'est un plaisir. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose d'inimaginable. Alors, Mokonzi, prière au Salakiwana, au Nzambe, c'était le jour de la délivrance de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci au nom de tout le peuple congolais. Parce que, au Mipesi, au Benginzambe, nous devons tous voter le 20 Oyo, numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais terminer par Maman Marthe. Maman Marthe, Naïbi Kozara, gentil, tout ce que tu veux, mais Lelo, Tikana Kumisao devant Batonos. J'ai pu écrire sur cette femme, la femme combattante, la femme qui est restée toujours à côté de son mari, la femme qui était épouse pour s'occuper de son mari, la femme qui était en même temps mère de famille pour s'occuper de ses enfants, la femme qui était en même temps éducatrice pour s'occuper de l'éducation de ses enfants, et la femme qui était combattante. Et Simami, c'est parce qu'il y avait cette femme qu'on appelle Maman Marthe Kassalo, qui a eu la vision ya komona na bana na ye mwana oyo azaki na politique ya kolinda papa na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire c'est comme de tout temps ba livre oyo ya Astérix. Il était déjà plongé dans la marmite ya politique depuis bomwana. Ba yeko kamatasika wa portion ya diplomatie ba kotisi. C'est là où on voit que chaque fois qu'il travaille, la différence avec son père, c'est que lui, d'un côté, il a aussi cette diplomatie en lui. Maman Marthe, merci. Merci pour ce travail. Merci pour notre président de la République. Nzambe abatela o mama.